relation na le couple Atoms na maman Isandeni. En tout cas, vous parlez pas, vous appelez même pas. On a même appris que yo au bloca bango na ba WhatsApp na yo. Waouh. Vous êtes bien informé, hein? Est-ce que vous sur la non, non, en fait, relation na biso ezaki relation, il y a musique. D'accord. Aux hommes, relation na biso ezaki relation, il y a musique. To kutanak. Na lieu ya musique, to sali musala, et puis to kabwani. Ce que c'est relation na biso, elongwaki na niveau ya musique, et que to komaki ba master. Là, c'est autre chose. D'accord. Là, vraiment, je sais pas, mais relation na biso, ezaki par rapport ya musala to bande kosala. Ok. Donc, c'est ça. Tout à l'heure, au tel que aux autres na fanatique na yo, au besoin chance sur telle émission, ou peut-être m'a proposé au peso koki ko inviter nani na concert monene au la maison double S Prod ils ont organisé yo et donc on le comme nanzambe. Bon on soit pas fanatique on a biso ba fan na yo hein biso ba fan na Ankeps et to bibi ndengela biso pasteur à Tom Stampodium boyemba na ende bo anda koyemba na groupe Gaël. Bon, on a groupe Gaël de ça, les featuring. Mais voilà, on est ensemble. Voilà, on va dire bon ensemble. Non, bon, ils ont moussé un Zambé. Zambé na boya, olatike mo vandina bo santu. Ozinga mina bangelo, bakoye mela kayo tongo pe popa. Zambé na boya, olatike mo vandina bo santu. Ozinga mina bangelo, bakoye mela kayo tongo pe popa. MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. MDG TV Mafuta Yasika, ils ont une grande avec un grand canal de l'actualité. Bandego Babolingo et qu'ils ont qui balobi matière en matière 2025 basi basalela yango déjà parce que niveau matière de sopana. Bozo bate bozo wapi botika wapi bosala nini bo simba oyo wapi botika oyo wapi alors bandeko et makelele depuis je crois plus ou moins une semaine ngana ozo batante quand ne pseki bino dossier Sir Anne Keps na couple Mbuma je crois bino mo bolandi boyoki na matoyina bino batuni ndeko moi si question batuni question par rapport à relation na bango na couple Atoms parce que ba nungu ba spéculation etambola que ba yoga na raté tant que bisa bino makambo belé lo ba c'est vrai nion sauté ou lo ba maïsa solo parce que bino boyebi congolais mais est-il que quand ba lo ba y a pas de fumée sans feu et makambo mingo lo ba mara ata nion sauté za solo mais ezala dit ya ba raison moko songolo to ba réalité moko pakala to mambo moko bimaki elobama ki esalemaki ndeli ko na ngo oka bato ba parola mateka ba pakoli ko ba bakisa mafuta nzoyi ba bakisi ope ba tsaka mungo la pilipili batie na utumbali bosona yoka ngonzo ande ezala kabongo yebani nango kende kona biso Ankeps na couple Mbuma ba yoka na raté ba wela nini ngana yo to yebite mais to ya ko développer ngo sima émission oyo eza nazo sala ngo kaka sur base ya réponse na ye oui parce que bato belé ba critiquer bato belé ba fingi même na ko finga balobi aza sagité ni intelligente bamsu balobi aza na molimo mo santuté bamsu balobi et en tout cas o bakoloba motu nezalaki relation na bango eza ndenge nini et en bon terme nani comment il s'appelle ba journaliste écoute encore ba journaliste ba songi songi ba congolais journaliste écoute pardon a anticipé en disant que Toyoka ke blocana même l'erreur que la sœur va faire c'est de confirmer les dires abandina nukoloba waouh vous êtes très bien informé de ce qui veut dire Bozwa kapenda information ndenge sengeli parce que tant aloba très bien informé donc mambo ele kapenda bozala ko courant
C'est ce que cela veut dire. N'habitez ceux qui ont quoi bano réaliser on boba tout musuba lobi que non. Et ça malamu, mino boyebi batu musuba tu bazanga raté à table rosala 1000 au boroloba que non à sali mabe mais il y aura 5 10 15 personnes au boroloba que non à sali bien. Batu balobi et ça bien parce que asa hypocrite c'était. Ngana kamwa ba congolais na comprendre ba congolais est-ce que bo pesara ba mo boye baraba ba signification ba makamu boloba ka impact na yango et ba dégâts nango ba ici il s'agit d'une sœur en Christ. Il s'agit d'une servante de Dieu, OK? Bon, si c'est un païen, ceux qui savent pas gagner votre bacolo, banengona qui asa hypocrite peut-être n'en comprendre pas. Et atape ba pagan ngo muto amaele ata maele ya classe te ya bo moto à comprendre que izali kambo ya rozala hypocrite tete wana izali kambo ya mambo hypocrite tete. Et vous comprenez l'ingale mozala pauvre, certainement vous comprenez l'on na loba. Bomoni, quand on va français baloba que toute vérité n'est pas bonne à dire. Pourquoi? Simplement parce qu'il y a de ces vérités là, yo lobby vérité soi-disant ou encore vérité, mais vérité en gros na place que no bongisa et que ko bebisa. Ah oui, na place que bikisa et que ko pesa pasi et que ko détruire na bandenge mo bona éviter so bo comprendre. OK? Là, il s'agit d'une servante de Dieu. Parce que une relation, il y a banana nzambe. Anne Keps va répondre que Bazalara ba mastate. Ce qui est évident, c'est oui. Mais oui, c'est vrai. Beaucoup ça vous semble l'église moko. Bo ba mastate. De même beaucoup ça kutu bandeko bo anda ko mo me bo ba mastate. Bo solo la raita bandeko mais vous n'êtes pas des amis. Mais est-ce que réponse ou une réponse mo sage ou encore fallait dire ça? Alobi relation avec moi zaki ya musique babanda ko kuta na pona ko yemba point barre de ce qui veut dire neti marambo yembe silaki ba décider ki ba longa groupe du coup et relation sili or ngana yebi bozala ba master ou pas lorsque vous êtes dans le Seigneur en Christ et que bozo sa musala moko c'est la famille. Et on bomoni batwa benga na ba sœur en Christ na ba frère en Christ. Paul azobenga Epaphras mon frère, Timothée et autres mon frère. De même to benga na ba sœur, de sœur veut dire bandeko kati na nzambe na bonzambe. Frère veut dire bandeko kati na bonzambe. Tant déjà bokomi famille dans le Seigneur, bokomi famille. Ata soki destin et salike botambola elongote mais ki ndeko wana etikalaka. Ce qui veut dire ata chaque jour te boko benga na bopesa na mbote boyeba na ba santé. Soko ki ndeko ko eli likambo c'est important au benga ndeko au fortifier to o lega na ko solola na par rapport à likambo ekomelie. Bino boyebi depuis tout couple mbuma balongwa na Philadelphie. Baza sujet à ba problème il y a ba makambo belinga no to yebi ba analyse ezo salema de part et d'autre. Donc c'est la réponse en déconabiso an kep c'est ça clair que malgré tout ça en aucun jour atikela robenga ta na déjà c'est à tout na ye maman bonne santé na oka que qui empoisonné parce que boyebi na mikololeki na déjà ngara kufa ba quelques ceux qui je sais pas plus ou moins 2 ans passés à boyoka ba sango 2-3 ans passés à ezandenge ni marambango mais donc, réponse n'est pas que non. En tout cas, banda kenda on a batika la kosolo late. Donc, ce qui confirme le rumeur que bayo kanarate bazala na barando. Si ko bino tang bozo koloba que non ezali azana réseau eza hypocrisie barote ya batune tinine. Parce que yesu mobe ko tikela biso eza bolingo. Alobi bolinga na bino enfin que baye ke boza yangai. Parmi les signes où est témoignage à toi l'accès qui monte à moi dans signe de bosser à bolingo. Or, l'amour se prouve par les œuvres. OK? Au cas où le bâté qu'on lingara mutu, so qu'on prouve on la misalate. Les chrétiens nous sommes censés de prêcher l'amour et qu'on prêcher bolingo ezakate na zu micro na telemi lingande ko na yo. Lingande ko non na misala tant on poser ba acte o ezo la kisa. O ba acte o ezo et eza ba preuve d'amour et ba preuve d'amour les gens bazo confirmer que aux anabolingo et mbala moko zo passer message et en posant ces actes
ezokende mpe kosimba mitema ya bato misusu kolendisa bato kofortifie bato kokangola kobikisa bato kochange bato parce que kana baacte topozaka nde esalaki bato misusu mpe bakwa kosala yango estce boyebaka oyoka mutu moko bakabeli mande moko na nzela esimbi mitema wow mais quel geste oyoka yo mpe ntango so okipaka no babato yango te na babalabala baso bazosengana mbala moko eloko wana Mathieu na mutu to pe na motema l'autre fois ce monsieur avait aidé quelqu'un c'était tellement bon ok nazwi 5 francs na pesi c'est ça Bible ezoloba boza mungwa musala ya mungu eza kopesa groupe ko conserver bilia mungwa bandeko eza na ba signification ebele mais est-il que mungu eza po pe saveur olamba no biloko tie ba ingrédients tout ya mokili oyo ntsunge ezobima donc mais so biloko wana na mungu ate ata mutu azali na nzala so acheka na monoko esisi appétit parce qu'il y a pas du ciel. Si ko chrétien il faut appeler ça goût. Chrétien aza mungwa, Bible zo benga biso ba mungwa. Bible zo benga ba chrétien lumière. Lumière musana ngoza ko éclairer ténèbres. Ko éclairer ténèbres ezali ko bimisa ba œuvre ya mabe. Et kolongola mabe place mal maman na lingali. Ben vous comprendre. Vous comprenez. Muto zo ko éclairer na ténèbres za muto yo par ses œuvres. Ya malamu. Ils ont dominé ma baie. Ils ont dominé ma baie. Place moi ma malamu te ezalaki. Siko yo par tes œuvres ya malamu. Du coup, et bimisi yo différent na batu mususu. Donc yo zampole, yo za lumière. Ozo éclairer ténèbres. Et par toi batu bazo mona parce que lumière musana ngoza ko ngingisa ténèbres pour batu ba mona. Batu ba mona nzela par toi. Par toi, cela veut dire par toi, batu bazo changer. Par toi, batu bazo comprendre que oyo eza mabe, oyo eza malamu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est ça, les chrétiens, s'il vous plaît. To bongwana ya solo. Kokende église, eza synonyme ya bongwana te. Ko sambele eza synonyme ya bongwana te. To ya kokota lola te. Un vrai chrétien, eza o abongoli bizaleli, abongoli motema. Repentance veut dire changement. Il y a mentalité, il y a comportement. Ils ont entraîné. Et bon moto na yo mobimba. Baibaro moyibi, otika moyibi. Baibaro moto akanda, okoma moto kimia. Baibara yo boye, na mabe moko boye, okoma moto lolenge mususu. Baibara yo epanza makita, okoma moto ocha kimia place baninge bazali. Yo bula wayo, okoma bakoti kwa tana mobala mutu. Bula lipenda kumoko. Ayekuta luko simbo okimi mais yo zaki deux fois te naebi pasteur moko na église moko na sambela na leka un père dans la foi moko ba pilier ya otoza lelo pasteur Likimbo et après ça biso témoignage moya zaka yanke et taka mona banda lungwa azaka mama na moyipi escro muto ba chéri habitant à 6 classe. Papa na bango ebisie yo sisi classe ozo sa elo côté trouve-toi une église mais papa na bango zaki paye nzamba leka na nzela tata na pote ya mwana ye ya on a biso babino que Dieu pour sauver la vie d'une personne akoleka na nzela ya mutu nyonso ata ya mopagano ata ya ndoki ata ya nyama ata po abikisa mutu papa na ya lobi na trouve-toi une église okendaka ta kosambela pour même bato basambela te bayebi ke na église eza bisika oyo bato bakendaka po bamona clair na bandenge moko boye na bandenge moko boye maloba ane kotiye ayepe kokende église tanga komoko esambela alobi jour a liboso tango babengisi bato bino bobe na ba église akala ezalaki après prédication nyonso babenga bato liboso baliki babongo bapesa vie na bango na Yesu aleka liboso babondeli po na ye alobi abanda komela cigarette abanda komela masanga mais tango abima ki jour on a ba poko ndezaka bozo chiller na ba master azui cigarette atomboli atiena monoko ayoki voix moko intérieur ça c'est le Saint-Esprit parce que lorsque nous donnons notre vie à Jésus au monde so sali repentance à solo oh Yesu na ndimelio molimo mosanto mbala moko akomi sele katina yo et Bible zolo ba rôle à Saint-Esprit et ça ko convaincre biso par rapport à l'isumu ko convaincre mokili par rapport à l'isumu pe ko lakisa biso nzela ayoki kati na ye voix moko lobi na ye mais yo bakote kosambela pona yo ti
mbala moko azwi cigarette abwaki alobi mbala suka oyo asimba cigarette na vie na ezaki wana à peine kaka aye na maambongo ya bonzambe mais il fumait et suki wana te alobi jour moko boye malgré ça papa na bango ayeba ikaki mwana na aza mwana na ye oyo ayebaki muto ba chéri muto moyibi okotika mbongo te likolo mesa place likazali mbongo wana ezala alobi une fois papa na bango atekaka lopango parce que papa na bango azala na mwa ba moyen papa na bango atekaka lopango et azwa mbongo wana abosani yango likolo ya mesa falaki akota yango na chambre akanga parce que bino boye ba chambre ba parents en Afrique ezala na ba clé papa bango abosani mbongo likolo ya mesa mamso ezaka nzambe muto permettra pas témoigner muto surtout soko changer papa na bango ye tanga moni mbongo wana mbongo likolo ya mesa ebele boseke papa abosani yango sope elobi etikala awa eza très dangereux muto akoya bendi eoza malamu te azwa mbongo wana abomba yango na chambre na ye tant papa na bango auti musala na bapoko ye akezwa yango ayebisi ye tu avais oublié ça sur la table mbala moko papa moteme pasuki azwi mbongo de ti père azwa mbongo alobi aish awawa soki ezalaki 12 liasi na okuta 7 parce que euti na maboko ya liki père akota na chambre akonta mbongo tiens kaka ndenge atikelaki yango abengi ye abi na ye réellement tu es converti c'est son père oyo ayeba ye mwana ne moyibi donc conversion veut dire changement ya bizaleli bayebaka mama yo waso okoma la douce bayebaka yo angwalima okoma mutu oyo ya kopesa kimia pe solution place bato bazali c'est ça être chrétien nga nayebaka te ntango toyaka kodénoncer bamakambo mosusu awa bozopesa bato conseil eza koteya vous croyez quoi Paul à chaque fois bana kopesa barapport ya baéglise ke tala na église makambo boyelekaki tala songola asali boye tala pakala Paul écrivait des lettres et na ba lettre na bampamele ezalaki alobi na bakambi que ceux qui pêchent reprend-les en public afin que les autres approuver crainte siko tant toya kosala bamakambo bomona bato na bacommentaire bino bokanta bozana masumu te et bino bokanta neti dernièrement mutu moko alandi émission ya elwanga alandaki yango kutu te et pourtant nga na okotela kutu elwanga na mwasi nena ndenge akosakana te diko ake koma na mona poste mo na Facebook na souhaiter bango ba meilleure chose nde bazaka ba bonne chose na libana na bango les frères l'avaient écrit en banatika hypocrisie abi yo uti ko tia mariage na ya kala kuna na chaîne na yo awa ndo zo ko sala sembla bomoni bato musunde bazala et pourtant na émission soka landaki alinga mona ke non rien à voir na mambo ya zoloba c'est ça bato bazaka mbango ko juger sans koyeba ba fond sans koyeba ba tenana ba aboutissement sans koyeba on a muto zo ko peso leçon na ba commentaire azo maîtriser rien sur la saine doctrine azo maîtriser rien sur les commandements de Dieu azo maîtriser rien sur bonzambe. Moi, nzambe fois la modèle, c'est la Bible qui le dit. Du coup, tant yo ba benyo pasteur mais bi senta toro loba yango parce que c'est contre la Bible, c'est contre la sainte doctrine. Et bon, moi ba tu bino quand ça bosaka ba parfait. Bino bo quand nini, bino bo sala ka mabete, et ça m'a ba sala mabete. Et ça que mabe il faut dénoncer yango, c'est la Bible qui le dit. Na bandenge moko boy. Et non ya ko finga ne batu musu ba sala boy ba yo ba yo finga bon non. Biso to yara to lobby ke likambo yo eza malamu te bibliquement parlant neti oyo et c'est vrai la sœur a lobby vérité mais na vérité na ye azoyeba te ke eza na bato balandaka bango oyo bazoka bango comme ba modèle et du coup bokote ya bato wana nini muto tamso azali na problème na ndeko na ye o akangisa ndeko ne kanda amona ngo ke eza nango normal kokangisa mutu kanda poto yokanaki te pona silikaki mais et pourtant un chrétien okozana ba rankine te na bato c'est la Bible qui le dit tu dois pardonner siko pardon bolingo Bible te yaka pardon Bible te yaka wapi yango parce que na logique ba sœur en Christ to ba frère dans le Seigneur exact marambo ki master mo te wana c'est la famille en fait tant bona famille moko ngana na bandeko na ande na abo na ba leki na ba ya to ba master te mais étant bandeko libota moko to ko solo la lien wana makile ezo kosangisa biso e na bonzambe lien ya kibonzambe ya makilo yeso sopaki o e réunir biso e comme si biso bana nzambe ezo kosangisa biso bino boyembe sika mo pendant des années
Bon, vendre place, mon cerveau, mon dans un comportement, un caractère, etc. Mais, il y a le bâté, parce que même la Bible se reconnaître en ok. Tu as divergence. Ben oui, na mamia sto kozaka na bopinion moko te. Mutu nyonso na façon na omone na makambo. Mutu to na éducation na mutu na ndenge na ye. Yana batu mususu neti mutu lo na deja mona na kazaka calme na mobile na ye. Bon na deja kuna yo kaka alobaka, surtout place batu bazali o bato ya mesana na bango Moi batu mususu bazala place bato ayebita koloba na ete mais bato ya mesana bango alobaka. Na deja alobaka. Mais Atom c'est une personne calme. Ata bo ba bo mesana bo kosola na ndenge ya normal ndenge zala mais amutu ya koloba lobate eza ndenge na ye. Mais il y a de ces gens là de nature aza mutu alobaka netinga na lobaka naza bongo eza ndenge nanga donc tokokanaka te c'est tout à fait normal mais elingi lobate ke à cause na yango nde photo zalaka na ba nini je sais pas kitoko te etamba na nzambe eza malamu te donc sert abeti fo et du coup bato basekie bato bafinge bato balobi ke aza mwana nzambe ta na molimo santo bato musu balobi ama leta za sagité et lo musu na ngana loba pour chiter bandeko bino boyebani bino boleka na ba émission surtout bino bosambela ka bat bacha bino miso oza pasteur oza frère oza chante oza faites très attention lorsqu'on vous invite. Préparez vos émissions aussi dans la prière parce que za ba question za piège yo ye batunyo juste mutuna netu mutuna na mutuna mo simple mutuna mo amoké bien que pertinente et aussi bon ça la peine habitude ba poser aux questions surtout ba genre ba question boy kolinga ko répondre en bala morote pou non soit ta ba seconde de réflexion oui c'est faisable c'est possible olo bata na kata motema no ke nzambe pesa maloba na loba nzamba sala ka babiloko wana moto a oloba le contraire za moto a yebité bon ton bible zo lo ke no ba okanga bino ba mema bino ba tribunal à cause de mon nom mais bo banga na bino te parce que malo loba ngam no tsona bino na bino. Et aussi demander la sagesse, mes frères et sœurs. Très important. Mais so zangi lo ba bengi sagesse, osa no ka ba dégâts. Notre sœur je comprends na ba liboso ba ya poto ba diku ba mo le ka ba émission. Oui comme mon ndenge zala. Encore mikolo ba promotion et ya ba concert. Atom super bazo beta na Angleterre na Londres. C'est ça. Malamoro vague ma tiré pas comme ça. Poum. Tu en dozo bête à bordir sans koyeba. Na mon mouvement comme un commentaire le bit ezan nga famille na ba brigade passe. Ah ça va ma famille à Yesu. Lorsqu'on est dans le Seigneur on change, on devient chrétien. Ya ba ma famille na binote bisiko uti. So qui est pas na bino bozana facilité ko bengi ya ko finga ya mama na yo. Tango comme sambele lo connaît il faut si là. C'est la Bible. Il faut que na lolenga moi na nzambe. Donc, le Saint-Esprit en toi, il faut que bambouma, o babenga ba fruit à Saint-Esprit. Et mission na sango 10 minutes bandeko. Koka moi, na beti 20 minutes. Sinon, na suki awa. Et ba élément mususu, il y a émission oh so nzama permettre et oya si ma drosel en émission sinon en tout cas ezaki conscient na pesa bandeko bolanda ngai ata pona koleki émission te na vika boye normal ya bato. Vraiment il faut attendre moi minimum ya intelligence na sagesse. So ozana ngote senga Bible zolo ba muto azozanga sagesse na intelligence asenge pa na nzambe mama papa yo mto zaka mutu ya mbanga soko beti nda gilette batu nyonso ba yeba okenda sango kontete eza lokumu non kozokisa mitema batu wana okobomisa ba âme surtout sur aux chrétiens donc demandez la sagesse et l'intelligence auprès de Dieu il va vous exaucer et bolekana kozala sage surtout na miso batu na ba émission et autres et kosunga parce que loko est bétissima baku bino boyebi congolais ba tchéché na ba page na ba TikTok partout et ethically moi la sœur je l'apprécie trop hein bon exacte que non na yini ou encore non c'est juste que ta na yoka yango bon et ça là est passé mais sinon c'est notre sœur ayemba banzi mona kitoko to linga ngo pe voilà. Donc que Dieu vous bénisse. Quant à moi, la mon balasima. Abonnez-vous massivement sur MDGTV Mafuta Sika. La chaîne vous abonner yango o ato analysaka. Et tout ça ko peut sa conseil toujours exhorter peut toujours teya. Batbalika bisiko ba buzo bezali ba mafinga et autres. Nous c'est pas notre truc. Sinon c'était ça. Bah bonne chose. Quant à moi, n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rien rater. Comme ça, vous aurez une notification. Et surtout, likez. Je vous aime. Merci. Au revoir. Bye.
relation na le couple Atoms na maman Isandeni. En tout cas, vous parlez pas, vous appelez même pas. On a même appris que yo au bloca bango na ba WhatsApp na yo. Waouh. Vous êtes bien informé, hein? Est-ce que vous sur la tête? Non, non, en fait, relation na biso ezaki relation ya musique. D'accord. Ozomona. Relation na biso ezaki relation ya musique. Tokutanaka na lieu ya musique, tosali musala et puis tokabwani. Ce que ezali que relation na biso elongwaki na niveau ya musique et que tokomaki ba master. Là c'est autre chose. D'accord. Là vraiment je sais pas, mais relation na biso ezaki par rapport ya musala to bande kosala. Ok. Donc c'est ça. Tout à l'heure, au tel koloba que ozo sengana ba fanatique na yo, o bozo chance au tal émission o peut-être m'a proposé au peso koki ko inviter nani na concert monene o la maison double S Prod ils ont organisé yo et donc le comme na Nzambe. Bon c'est ba fanatique wana biso ba fan na yo biso ba fan na Adkeps. Et to bibi ndengela biso pasteur Atoms na podium boyemba na ende bo na royemba na groupe Gaël. Bon, un groupe Gaël de ça, les featuring, mais voilà, on est ensemble. Voilà, il y a un bon ensemble. Non, bon, ils ont ça ensemble. Zambe na boya, olatike mo vandina bo santu. Ozinga mina bangelo, kakoye mela kayo tongo pe popa. Zambe na boya, olatike mo vandina bo santu. Ozinga mina bangelo, kakoye mela kayo tongo pe popa. MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta ya Sika, Mafuta ya Sika, Mafuta ya Sika.